nayekola pe kokoma na ngongo yo na banzi bana ya Afrika balingi kotanga kasi makoki ezali te bongo lolenge mo kaka nazokuba maleme malembe lelo nakomi na lemo ya suka oyo nazwaki tempérance ezali moboto nasi bilongo mwa ndenge nga mpe naomeka kobenda moboto moboto bondeko esengo lisanga yo complète ndenge bobongo ezalaka toujours ezali batemps ya barecherche nasalaka toza na utile eza très important le téléphone nayebuki na téléphone nde nalakisi muna moto azwi makanisi na ndenge na ye omoni whatsapp omoni facebook omoni google omoni email omoni message omoni twitter omona biloko ebele indeed omona biloko eza ebele na kati baapplication voilà. Alors on a la salle là pour na mini penet sikoyo after moi break na mawe ça moi lecture à limite na taluka moi profondeur il y a tempérance il y a beaucoup de alors maintenant comme ça on y a tout kabolati tout kabolati na mongo yo na banzi bana bitike balingi koyekola moto akosunga nzembo oyo nayembi yango mpona bana ya sasa bana na tempérance musika mingi pete nakiza na google nakomika tempérance eseli ngai article moko na wikipedia bainformation eza ebele mais ngai oyo ya liboso kaka déjà etutai ngai parce que na internet bato baza na baopinion na bango soki oza na élément moko olingi osala recherche yango soki olingi luka yango otala baopinion ya bato ebele baopinion wana na kati ya bongo nango so ekoti ebimisela opinion moko oyo moko eza donc voilà. Alors na tempérance nga na lingala déjà nange nga binga yango ezali boboto yokali ya kobongo boboto ezali malamu boboto ezali kimia nga siko awa namoni yango ke boboto wana ezali ya komi babengi yango self restraint komipekisa kote ozali yango self control komikonza kokonza boboto nao ndakisa mo bapesi wana ya kozongisa mabe te kosala revanche te kotiso asali mabe kosala revanche te kozongisa mabe te veli il faut konza po ozongisi no mabe te kosunga nzembo oyo nayembi yango mpona bana ya kisasa bana ya Congo bana ya Afrika mpe ya mokili mobimba po bayeba ete toza na baexcès moko boye na bamateriel excès ya kolia baexcès d'alcool baexcès eza ebele yo ozaka excès na nini ozwi excès na wana pa kondi yango quelque autre batempérance epesa yo baboboto bakutomosu babi epesa yo calmness donc oza calme si oza tempérant si oza na boboto oza kimia na kimia ya leza nga na omona koyoka mingi na kimia na nga na omona matangi tempérance biloko wana oyo natangi courage mpiko prudence bwania justice bosembo tempérance boboto mpiko bwania bosembo boboto mpiko bwania bosembo boboto développement na kati nao esika ya mpiko otie mpiko esika ya bwania otali malamu esika ya bosembo osali malamu esika ya boboto oza malamu
bobongo tokokabola mayele so okoti te ndeko olandaka na nsima alors kota tokabola mayele bizaleli ya motuya mpona molema soki wana 5 ans nasalaki analyse j'espère que elendisi moko na moko na bino so oza na makanisi kohésite te kokabola oza wana mpona kokabola makanisi nzembo oyo nayembi yango mpona bana ya kisasa, bana ya Congo, bana ya Afrika mpe ya mokili mobimba mpo bayeba ete koyekola ezali na nguya ya kopongola bomoto. Tobebisa te, kobebisa te nzela ya koyekola, kobebisa te nzela ya kelasi.